Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Na kombo mais c'est quelques fleurs vous apporte le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère. Molimo santo. Oh, mokili ezali koluka. Et que l'on finit, nous soyons tous réunis pour chanter un cœur bon. Non, le plus sincère. Et ces quelques fleurs vous apportent le bonheur. Nkolo bazali koluka yo pa nyonso ba koluka yo na banzela nyonso ba komona te nzoka nkolo vanine na nkamba. Que l'année entière vous soit douce et légère et que l'on finit, nous soyons tous réunis pour chanter encore bon anniversaire. Bon anniversaire, nouvelle puissance, Nzambe katina bato. Homo kilezali koluka. Basali bikeko makambo ndenge na ndenge po baluka Nzambe nzuka Nzambe avandi na ye ani ane mfumbwa Nzambe kati na bato. Mais ce quelques fleurs vous apporte le bonheur. Que l'année entière vous soit douce et légère et que l'on finit, nous soyons tous réunis pour chanter un cœur bon anniversaire. Consilwa Nzambi ulungale. Alléluia. Consilwa Nzambi ulungale. Le 22 mars. Alléluia. Tusakembera vakizengwe enkano Nzambi tusakembera. Hallelujah. Vakizengwe enkano Nzambi tusakembera. Alléluia. Le 22 mars, na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo. Yawe papa Simon Kimbangu Kiangani. Nzambe kati na batu. Tokoloba nini? Biso tomoni yo. Biso toyebi yo. Malgré soki pe totalani awa. Biso mingi tobengami bakimbangiste. Tozoloba ke papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe molimo santo na mbebo me na motema pasi
yango tosengaka bolimbisi ntango nyonso. Limbisa biso tozali kaka bana. 105 ans yango oyo olandi nzembo mama ayembi, bokonzi na yo ntango okotelimisa yango, biso mpe kobosana biso te. Pamba te ata mokili basali oyo bango bakosala, yo tata Simoki Mbangu osi olonga. Banda 1921 basali oyo bakokaki kosala po ete mosala na yo etelema te, bakokaki te. Na boloko lelo oyo tolobaka yango, moi ndenge esali boye, batelemisa yo kaka awa na moi, na saki ya mungwa na mutu. Mai wana ya mungwa tokomi komela 14 heures te, na yebi te ekoyela yo ndenge nini. Me yo panda 30 ans na libulu ya mungwa, talaka sanza, kasi balongaki yo te. Yango papa, tozali na biso na bobangi te. Pamba te yo ozali na biso. Bana na yo ndenge baye awa, ezala SPC, liboso sima to nzinga na yo, ezala ba protocole, bango bazo yamba, baye bazo koya na koleka na ba paroisse na yo. Ezala bandeko na biso ba chauffeur, ba technicien, bango bazo kokumbaka biso bisika nyonso tito koma na Yerusalemi. Ezala hotellerie, oyo bazo sala elongo na ba protocole. Ezala bana ya classe, ba oyo tocholisi kombo na yo banda le 22 mars 2025 touta awa na lelo 22 mars 2026 tozangi te. Soki na maloba te, na bizaleli na biso, tofingisi yo, tocholisi yo, tosilisi meme na valeur ya Yerusalemi à travers ba comportement na biso. Yango tofukami, olimbisa biso, olimbisa biso, olimbisa biso. Po ete mokolo oyo yo kosala likambo na yo, biso totikala te ndenge etikalaki mama Loti, kasi tokota na yo na nkembo oyo laka na bayenge beni na yo. Moke tozalaki na yango na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Sedi eto wa Nzambi eto, tango yifweni wa bakafulu wasikirikisa bana bako.
Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Tomoni bino banso. Tosangisi bino na kombo moko ya jeteki. Toyokani ya? Na drapeau na tali bino banso bozali aho. Protocole oye! Protocole oye! Protocole oye! Ewe! Embaze! Irumu ya kuri! Yamalala! Esengo bien, esengo te! Kiesengo kiesekwe! Chai kwe! Papa bazali kolobela biso te tozali bana mapamboli. Likabo yango tosimba yango maboko mibale. Toyokani Tobosa likambo wana te. Nzambe alingi biso mingi. Tango oyo loposo mwindo fo sepela. Bongo te. Tufutika kayangalala. Soki totali bien awa na nkamba. Papa Kimbangu. Abengaki mutu oyo baza kozala na ye ntango nyonso. Pona konsere likambo oyo tata tomato tata tomato vumana na tata Kimbembe bazaki na lukengo no bango baza kosimbani bwana lulendo kasi le 17 mars Papa Kimbangu alobi na tata tomato vumana yo bimaka mingi lobi yo kobima te kolo yiso koya le 17 fenêtre fongomi kuna likolo le 18 nde akitaki nde basololaki mpona koasire Papa Kimbangu fwa banda mosala
likambo wana papa Kimbangu aza kolinga te akendaka na Kinshasa oyo banda kosala na ye na kompani Mbila HB Pointer baza kofutama te mais chaque midi faut assembler la place yazali lelo yo mokonzi aza kuna a reconnaître tata Kimbangu bayebi ke asalaki kuna baza kobongisa un jour surprise kozala bakosala likambo na place wana bayoki bie bayoki te soki balingi bakoya kopesa yango epa na ngai awa kasi ngai nakozala nga mbongo te maloba kaka alors voilà les basisi bongo lokola aza kofutama te alongwe na ye aye na nkamba awa na le 18 kolo iso alobi kutu bandela mboka Kimbonza nani mtaleka yebi makambo elekaki na Kimbonza pese micro na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci papa na kopesa biso liloba ya kosala témoignage oyo elekaka na mboka ya Kimbonza ndenge papa uti koloba mosala ya Nzambe ezali pasi lokola papa Simon Kimbangu asalaki ntango ebele mpona kokima likambo wana na kotala monene na yango me suka ntango ekokaki po ete andima kaka likambo yango mpo nkolo Yesu atikaki ye te ezalaki boyokani na bango kobanda na lola nde ezalaki na le 4 avril 1921 ebembe ezalaki na Kimbonza koko lutezo mutu akufaka papa Simon Kimbangu na beau-frère na ye bazalaki kokende kosala ba cercueil nde bakendeki mpona kosala cercueil mpona kokunda mama oyo akufaki na mboka Kimbonza en plein boulot ntango baza kosala mosala nde nkolo Yesu abimelaki ye lisusu mpona koyebisa ye ete Kimbangu kobanda lelo ndenge toyokana tika misala ya mokili ya koluka mwana meya kota na musala oyo toyokanaki mpona kobikisa mokili nde a partir ya wana bazalaki na musala bamoni ete papa Simon Kimbangu yambo ya kosala musala azwaki elamba na ye atiaki yango na nzete ya safu ezalaki wana mpona kobose kosala musala tango nkolo Yesu aye apesi ye maloba wana nde baye bazalaki kosala na ye bamoni kaka papa Simon Kimbangu akamati elamba atiaki na nzete ya safu alati baza ko comprendre te musala esili nanu te mbuta muntu olati elamba nini kaka nde azongisilaki bango ya noke botikala kosala mosala kobanda lelo ngai misala oyo ya mokili esili na kosala yango lisusu te na lingi na kota na mosala oyo ngai na yelaki na mokili nde kobanda tango wana azwi elamba alati atiki bango ye azongaki awa na nkamba le 4 avril 1921 nde le 5 likambo eyaki kokoya na 0 papa ezalaki ndenge wana. Merci. Tolandi sabaka mama Nzambe oyoki
nakanisi oza na likambo. Merci papa. Likambo ezali kaka ndenge histoire oyo bozali kopesa biso. Ye tata Kimbangu na 34 ans, pendant 34 ans azalaki kokende ntango nyonso na lukengo mpona koyebisa na moninga na ye te likambo ya bowumbu oyo bakokotela bowumbu pendant 34 ans papa. Yango wana papa mwa likambo. Bon, merci vana na yo. Yonso wana soki toza koyoba ngo kolo Yesu ye moko. 30 ans libre. 3 ans ya musala. Bongo be bongo te. Tata Kimbangu 34 ans libre. 30 ans ya musala. Voilà papa Kimbangu. Bongo be bongo te. Elangisi ke liboso bazaki kosala na bango. Bon, musala nini kolo Yesu azaki kosala? Eyokani bien te? Bon, tata Kimbangu. Yango wega? Kompani milangasi. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci nzambe na ngai papa Simon Kimbangu kiangani na malubo pesi na nga. Papa Simon Kimbangu ye azako sala musala ya la menuiserie. Metanga kendeki na Kinshasa ndenge zalaki ba kompani ya koluka nde bambuta 5 heures o bazaka na Kinshasa bango bamemaka ye na kompani mbila. Pete kuna musala ezalaki. Lera komi kuna pe na connaissance ezaki na ye nde batiaki ye na musala ya pointeur nde papa ezalaki ndenge. Merci. Papa Kabemba. Place oyo nayebaka mpenza te. Jean Pou, Jabe, Jata, Jean Ferradi. Yeah. Place na lina tu na bino bamuta. Papa qui solo que les lettres disent. Papa dia lungana disent. Papa Fomalongo disent élarginer. Chico Yakoloba. 10 lettres, voilà l'élarginer. Na kombo ya tata mwana pe Molimo Santo. Merci tata Simon Kimbangu kiangani Molimo Santo. Papa Kisolokele 10 lettres. Papa Dialungana kiangani 10 lettres. Papa Diangenda Kuntima 10 lettres. Soki osangisi epesi 30. Soki otali nkolo Yesu
azalaki 30 ans libre. Atambolaki, asalaki oyo asalaki lokola mutu. Tango akokisi 30 ans, 3 ans nde ya musala. Papa Simon Kimbangu, soko tali, atambolaki 34 ans libre, mais 30 ans ya boloko ya pasi. Ndenge papa de la ville a lobby, soki yo mutu normal ba télémission na moi boye, ba pesi saki ya mungwa, tangu mai wano ezo kitela yo, okomona, mais ye 30 ans jour pour jour. Ba beti fimbu, ba dindisi na libulu ya mungwa. Pasi ya ndenge nini wana. Donc elakisi ete likambu oyo ezali likambu ya mukete, ya munene. Nakobakisa likambu moko. Koko na ngai batu ebele bayebi ye. Azalaki sular makasi. Azalaki na nzundu wao. Tata tupa momeli masanga. Mukolo mosusu nazana numwa jeune nazotanga na kilo asimbi verre ya masanga boye. Alobi na ngai boye. Ozana nzela mususu okolanda te. Landa alobaki na Kikongo. Landa mwana kiwa. Mote ye mawonso ye ndomono muna mwana kiwa yena. Elakisi nini? Kolanda ngai te. Landa mwana ya mama kiwa. Elakisi ete Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alobaki ete nyoso nakobonga na nyoso eza epai na ye. Ngai na maboko pamba nokeno wapi? Protocole oye! SPC oye! Lycée Papa de Ngenda oye! ICTeki oye! Hotellerie oye! Na maboko pamba wana yango kaka biso tozolanda toyebi ete nyonso eza kuna. Pona 1921 Tata Simon Kimbangu ndenge tolobi 34 ans awa na mboka Nkamba. Nkamba na tangu wana ezalaki mboka. Soki ozongisi histoire na biso soko otali bamboka na biso ndenge eza sikoyo, zongisa siko bamboka ngo na 1921 ezalaki ndenge nini. Tata Simon Kimbangu 34 ans. Omita la place ozali 34 ans. Abimi. Me batu nyonso obalandaki ye. Babengaki ye mbuta mundu. Azalaki na mbongo te. Azalaki na eloko te. Oyo bango bakoki kolanda. Loko la intérêt. Me bamonaki ete likambo eza na ye. Yango bandimaki papa bakangamaki. Donc biso pe. Maboko pamba wana. Toyebi ke likambo eza na kati wana. Ndeto silisi bongo na Kongo tata mwana pe molimo santo. Amen. Merci, que nous va na yo, mengaite. Na kombo na tata na mwana pe tata molimo santo. Merci Nzambe molimo santo nkolo lingoba nkolo ya milimu mokonza bule. Na oyo o uti koto na biso na ntina na 30 ans ya bako 10 lettre ya bakombo ya bapapa bango misato pe 30 ans ya papa Simon Kimbangu na kati na boloko pe 30 ans ya nkolo Yesu na molimo. To ko bandanano ko tanga liloba mukuse na kati na mokana na Nzambe pona ko lakisa eloko wana ezali nini. To tangi yango na Jean chapitre 10 to zi verset moko ya 30. Jean 10:30 balobi ngai
na tata tozali se moto moko. Donc ba 30 nyonso na papa ezali kolakisa te bango nyonso bazali moto moko bazwi ba forme wana mpona ko tromper vigilance mpe mpona kokoba musala na bango mpo bayebi ke musala na kati na mokili ezali na empiété ezali na bakale ebele. Alors yango na babikabolaki bongo na mayele na bango mpo te bako kosala musala. Tolobi na 30 Jean chapitre 10 verset 30 bazali kolakisa biso elakiseli ya bomoko na bango ete bango nyonso ndenge totangeli bango bazali moto moko, ezala na nzoto, ezala na molimo, ezala na bolingo, ezala na nguya. Biso nyonso tomoni ndenge batata na biso bisatu ndenge bazali kobimonisa. Tomoni bolingo ya papa Simon Kimbangu na nkolo Yesu, tomoni bolingo ya nkolo Yesu ya papa Simon Kimbangu. Ezala na nguya bazali kaka bomoko ndenge bazali kosala mosala na bango ndenge jeteki ayemaka na mobu ya liboso Nzambe akitaki na mokili. Mais nzoka le tango beya azo kita nkolo Yesu na papa Simon Kimbangu bazali ya koboma mama. Tango papa nkolo Yesu akiti bango bisatu bazalaki. Tango papa Simon Kimbangu ozi musala bango bisatu po bakoko kabwana te. Donc bazali kaka kopesa renfort pote musala na bango eko kende liboso. Yangwana tozali kolobela tolobela mingi doctrine tata mwana pe Molimo Santu Nzambe moko na batu bisatu. Donc ezali kokokisama na ntina na likambo wana ete ataza ye moko toyeba te na kati kuna moko to mibale bazali bango bisatu kuna na kati musala. Nkolo Yesu amonaki ete musala elali musala ebebi na ba oyo bayambaki yango liboso. Alors yangona aye ko rappeler papa Simon Kimbangu oh muta muntu yo yebi makambo to kangaki ndenge nini oye obatami oligi kosala musala na tete musala wana ekoki na bato mayele kuna na vula ekoki na bato lokola biso te. Yangwana na sengi na yo pardon na ye komona ke bato bakosala musala no bazali baza kuna na vula to la gomelu te opesa bango musala ya habite bango te kaka yo ne to kangaki kobanga na yo te na kozala elongo moko na yo na kozala kaka na yo tango nyonso ezala butu ezala moi na koko tika yo ata tango moko te. Yangwana babogisaki likambo na bango ndenge toyoki yango le 4 awa le 5 le 6 nde likambo yango eye kokisama kokisamaki ndenge tolobi nkolo Yesu asalaki 30 ans molimo na ye ezalaki emprisonné azali kosala aza kotambola ke bifunda na mutu ake Galilée ake Capernaum azali kotambola ezalaki pasi prison na ye nde ezalaki wana. Mais molimo na ye ezalaki libre parce que azali koteya librement aza kosala bosala. Mais papa Simon Kimbangu nde nzoto ekangamaki ekoti na kati na boloko ba incarné yango. Mais molimo na ezalaki libre parce que azali kobima bakangie kuna azosala musala mais bakotala na boloko avandi na kati na boloko aza kosala bosala na ye. Yango tolobi ete nkolo batu mingi bakoloba te nkolo Yesu yenda azali Nzambe po akufaki asekwaki. Oh bon nkolo Yesu po akoma Nzambe fa akufa asekwa ekomi so tata pesi epre po akoma Nzambe akufa asekwa. Non nkolo Yesu azalaki Nzambe wuta ebandeli parce que na kati na mokalo na Nzambe balobi na biso na Colossiens chapitre 1 verset 15 apôtre Paul azo confirmer biso te yende azali ebandeli ya créature ya misala ya nyonso na kati na mokili. Tango Nzambe azosala musala tata Nzambe azosala nkolo Yesu azali Molimo Santu azalaki bango misato bande ebandeli mikili mais akomi Nzambe te mpo ete akufaki pe asekwaki. Ndenge moko pe tozali komona ngo na papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu akoki kokoma Nzambe te par substitution. Donc kaka boye uti likolo te akomi Nzambe non. Batata ba maman. A par exemple papa vila pesi awa. Ozali mutu, ozala mai na makili za kotambola. Bakangi yo ba chaîne, batio na tono. Tono wana bakangaki ngo na makala te. Yibangisi moye. Tono wana na chanik basudaki ngo na courant. Mais tono wana za ba tono modèle ya biso te bogundi ngo na musée. Tono na za libende. Le fer bâti courant il faut traverser maïna makila o ezali na kati ya tono.
bakie nango babwaki yango na luteneli na manda ebali mais abibi est-ce que moto ndenge boso lukile susu akufa po ase kwa yimbagisi moye mais phénomène wana ya kotia na chaîne bakangi na tone basude babwaki na mai akopi abimi phénomène eli kolakisa di yango wana batata bamama eso tozala bato na mayele tokende kotanga mpe na 1 Corinthiens chapitre 4 verset 4 tokomona makambo nini ezali kolongezwa makuna je crois mpe na Isaïe 54 makambo eza ebele mpo na kolakisa ngonga eza ya mokonzi eza ya biso te mais toyeba ke 30 ans ya prison nkolo Yesu 30 ans ya prison papa Simon Kimbangu 30 chiffres ya bakombo ba papa eza kolakisa unité donc bazali mutu moko ezala na nguya ezala na bolingo mpe ezala na musala ndenge baza kosalela ngo nkolo nlateyuka na kongo tata mwana pe liboso. Merci. Na komona tata mwana tata molio mon centre. Merci tata molio mon centre pour dans maloba. 30 ezali chiffre ezali ko représenter la maturité moto ya komeli na bana en Israël ezalaki mobeko Lévite il faut akoma na âge à 30 ans pour abanda mosala na kati ya kilongo na kati ya ministère. Donc Nombre chapitre 4 verset 3. Donc 30 ans, c'est-à-dire moto a commis la maturité à comméli pour une tâche particulière et pour une vocation aussi particulière. Donc les kamoyo et bogisameli pona ye a kokisa yango, il faut atteindre d'abord âge il y a 30 ans. Donc ils allaient qui bon bec et pas une abad en Israël dans Nombre chapitre 4 verset 3. Yangwana nkolo Yesu tamoye aye mpo abana mosala na ye vocation na ye tâche particulière na ye a komeli esengelaki azalaki na boloko azal il faut atosa mobeko wana yangwana mobeko etosamaki te na âge à 30 ans yangwana nkolo Yesu abanaki bosala na ye nde ekomami na Luc chapitre 3 verset 23 tanga komi na âge à 30 ans. Enfin, abani mosala na epon kolo Yesu alingaki ko respecter makoma et simple même na baptême na ye même na début ya ministère na ye alobaki na Jean-Baptiste laisse accomplir les saintes écritures et puis na ko bana mosala na ye ya bonganga selon l'ordre ya Melchisedec nganga pe roi et sengelaki a respecter mon bec yango na l'âge à 30 ans abandi mosala. Chiffre 30, et c'est le chiffre d'accomplissement. Joseph P. Na âge à 30 ans, il y a comme gouverneur, il y a Égypte Mobimba. Donc Pharaon a vanisaki Joseph, na kiti ya kibokonzi, ya premier ministre, pour akonza Égypte. Allez sapé Égypte, pe mabota nyons, na âge il y a 30 ans. Donc âge à 30 ans, wana. Ba signification na yango ezali ebele nde tokamati nano wana. Donc pour Joseph c'est à Genèse chapitre 47 verset 46. Chiffre 30 yango déjà ko sa créativité, maturité. Tata Kimbangu nkolo Yesu tango akomi na âge à 30 ans. Mais nkolo Yesu tobosa na yango te ndenge chapitre nde kwa wuti kotanga tata na ngai tozali moto moko nkolo Yesu abotami na nguya ya tata molio mo centre da nzebo baninga jeteki bazalaki bayemaka yango molimo nde akomi na âge à 30 ans azali kosala mona nkolo Yesu azali koloba mosala oyo ngai nazali kosala ezali tata nde azali kosala yango na kati na ngai na tata tozali moto moko et tango papa Kimbangu ba condamné à mort âge à 30 ans et baniwana tango ba condamné à mort na njoto ye azali prisonnier mais na molimo nkolo Yesu azali kokokisa bilaka na ye elongo na ye tata molio mo centre te tango komi na 47 nkolo Yesu alobi bima na prison alobi te toyokanaki 30 ans yo yebi mobeko parce que za mobeko ya kala bango baza kolala et en 1951, 30 ans juste,
nde abani mosalane 4 octobre 1921 4 octobre 51 30 ans alobi na kozonga lisusu na prison te abimi mpo abanda mosala na ye. Voilà ma signification. Mais papa tokobakisa likambo oyo ezali très important po na kati na mokili bazali koloba Jésus de l'histoire te. Maintenant c'est Jésus vivant. Jésus vivant yango nde biso tozali kolanda likambo na Nzambe. Tozali kobakisa boye grand savant na bato nyonso tu ya bwanya banganga mayele na banganga Nzambe na ba recherche na bango. Oyebi papa baza kolanda bino mibale ndenge bofani wana makasi penza na banganga mayele na banganga Nzambe. Pourquoi? Parce que 22, papa Daniel n'a botami na chiffre 22. 22 ezali alphabet juif, ezali na 22 lettres. Et pas na bango muto abotami na chiffre 22 azali moto yo apesameli mokumba ya réalisation de grands projets pour lui à transformer les rêves en réalité. Mokumba monene ba grand projet. Et la parole de Dieu, na sagesse Seigneur surtout il faut diffuser à mon amoki. Motowana, yangwana bazif bazale ko lenye la mingi papa diange na poba mona ki chiffre a botami na chiffre 22. Et chiffre mosusu ezali chiffre 12. Yangwana balenge la. Or binomi bale bozali yangwana na lobi banganga mayele na ba savant na ba nganga nzame bazako la na bino. Po yonde ozali na chiffre 12. Yango ezali ko représenter plénitude ya bonzambe. Et papa mfumambanza avani na biso abotami na bankoko nyonso tu ya papa Kimbangu yende kaka mutu abotami na chiffre 22 le 22 août. Yango na tango baza komona bino makambo oyo ya tata Kimbangu bonkoko wana tena mokolo mwa lelo yango bazali kolandela yango très bien pa na bino. Yangwana en Amérique, aux États-Unis, psaume 33, verset 12. Et c'est mon Nzambe, nalibota oyo, Nzambe azali, mokonzi na bango. Et likamuwana balobi, loko l'église mormo ezali kuna, le mot 33, longwa, likamu yango ba moni ezali awanakati na biso a. Donc bazako kolanda yo, parce que na Bible, le mot lumière, to mwinda, ezali 264 fois prononcé na kati ya Bible. 264 fois. Et ce qu'on kamati 264 fois divisé par 12 donne 22. Ndeli kabinomi bale bofanya. Oyo 22, oyo 12 binomi bale. Satellite. Wapi satellite yao hizo Holanda biso. Baza kolanda. Papa satellite ezalaka we landaka yo. Bango bazali koloba bo. Tomona kabakiti mibale. En réalité, ce bango bavani wana bakiti ezalaka boni misatu. Mais moko yo ezali komona na te. Mais wana protocole ya bino ya Lolande atiaka ya. Oyo mususu protocole na biso bazali kotia. Bozalaka toujours misatu. Eh bien, ndenge ezalaki Abraham azali kosolola na tata Nzambe nkolo Yesu na tata molio mosantu bake na Sodome et Gomorrhe. Tata Nzambe alandi bango be basa komona ete bazalaka bango nyonso to misatu. Bozalaka toujours misatu. Wana ezali secret na Bible. Yango na papa nazali Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Réalisateur ya ba grand projet ba fungola ezala ya mpioka ezala misala oyo nyonso tozali na yango. Capita général nani chiffre 22. Chiffre 22. Le grand bâtisseur, oyo azali kotonga Yerusalem ya sika, chiffre 22. Papa Diangenda, abotamaki na chiffre combien?
yango wana babengaka ye le bâtisseur, le grand bâtisseur. Oyo azalaka ye mpe azali. Papa di angenda soki botali bafoto atutanaki alataki bande awa na mutu. Papa di alongana mpe alataki bande na mutu après accident. Et papa mfuma mbanza avani na biso ye mpe alataki bande na mutu na accident. Oyo azalaka ye kaka oyo tuzali na ye ndeko na biso alobi awa tolandaka yo papa. Tika na ajouter moninga. Tolandaka yo. Omoni Noémie. Oui. Noémie bazalaki kolanda azalaki na eloko te. Moto akenaki kobongisa likamo na Bethlehem mpo ete Ruth abala Boz babota Obed abota Jesse abota David nani Noémie azalaki na eloko te. Mais onction likama molimo ezalaki na ye biso toza kolanda yo mpo likamo ya molimo ya kobonga na biso ezali na maboko na yo. Merci. Na komba tata mwana tata molimo mosantu. Merci. Moi, eza makasi boke na kovanda. Toko continuer tosalaka mardi. Sikoyo napesi na papa Mbenza programme. Merci papa. Abitinda ngo sengi biso solo mutuna kinga mutuna sokite ubongisi likambo nini na ntina na milulu ya papa Mfumalongo papa dangenda kuntima. Comme d'habitude tolandaka message na bango ndenge ni balobelaka likambo yango. Kimbangisme oye. Protocole oye. SPC oye. Transport oye. Lycée Teki oye. Lycée Papa Dangenda oye. Hôtellerie oye. Tozali kolanda likambo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Soki totali banda milulu e banda denge papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na atikelaka yango mouvement nyonso emataka na Yerusalem mpona botongi Yerusalem ebandaka na faki papa aye kolanda ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani ndenge papa Mfuma Mbanza papa Dalunga na yanga na atikelaki mais avali kotia kaka mukolo moko ya carnaval soki totali malamu na ebandeli ya Lingomba banda 1960 peut-être na 1972 voire même 76 likambongo ya kikosala ya kubosana na ndenge nini mikolo nyonso oyo ya milulu ya Lingomba ezala mbotama ya papa Simon Kimbangu mbotama ya mama Mwilu iwa ya mama Mwilu mbotama na bango nyonso kilte ebandeko zala libanda one nazoloba boyi bato kala bayebi aho na nkamba kilte na mukolo wana ebandeko zala libanda bato bapesa bakala mukumba wana jeteki bango moko bapapa bapesi sene na bango ndenge nini ezalelaka na mukolo wana bakolakisa ndenge nini ezalelaka donc papa bango moko bapesi na jeteki et puis jeteki ya tango wana ezalaki ozala na dirigeant ozala na fliki ozala na faki bato nyonso bazalaki na rôle ya kojouer ezalelaki ndenge wana yango eza komona oneke papa Simon Kimbangu Kiangani azongisi likambo yango tozomona nango carnaval mais kilte mobimba koyeba histoire eza boye te donc na carnaval nde na libanda sikoyo basekret nyonso ya date eza koyebana boye donc ezali très nécessaire. Alors
pona mukolo na lelo le 22 mars. Ah, Kimbangizi moye. Papa tangu batinda kibiso ki bolanda na ba message donc likambo moko esalami tuna kibiso banda mukolo wana kuna bobongisa ba message oyo bokocha na mbotama ya papa Diangenda bolanda ba message na ye nyonso tolandi message tuyeko tombe na likambo oyo papa Mfuma Longo alobelaki mbotama na ye ndenge papa Simoki Mbangu apesaka elaka ete akobota malisusu na 1918 kasi nasuka message kuna papa Diangenda aye koloba message mususu aye kobimisa ke tango bazalaki bana mike bango moko bayebaka ete papa Simoki Mbangu akobota malisusu mbala misatu kasi akobimira na libumu ya papa Dialungana. Ta papa Dialungana bimisi likambo wana muningana azalaki pembeni wana ake kofunda apa tata naye. Tata naye ayo komsa message na mundere o azalaki na nkamba. Mundere wana nkamba azalaki na nkamba tonga yuki likambo wangu obike Simoki Mbangu kozonga lisusu obota malisusu mbala misatu. Ale kende kokanga mama Mwilu. Kanga na bana na emibale nyoswana memba bango aho bino bolobi lisusu ke tata na bino kozonga lisusu bango balobike tukobanga ate akozonga mina tango wana akoya na moto mundele tango ayuki ndengo wana papa Simoki Mbangu kyangani oye papa Simoki Mbangu kyangani oye Papa Simoki Mbangu kyangani oye. Papa Simoki Mbangu kyangani kumanga tena. Kusimba kumeka yandikele Wanda na 1921 elobama kieto oyana moto Kimbangizi moye Gana fongolika kanzela siko toyoka ye moko papa Diangenda lenga lobela likambo na ye to fongola matoi ndenge press bako fongola la biso makambo ngo to pesinzela na press En 1921 le 12 septembre kina tataga kangama munu yakala mufun tatu le 22 mars 1918 lumbu kina ya utuka ilo kanula nzambi mwili lusantu muvuvu kele vofuliki akivo ntangu za wonzo no vo papa uzikutotala munu welemba kananga sime tata katazaba tu kudina ko mono yaki mona mono ngatu mono kayani kuanguta buka kuiza na papa kisolo kele lo kuzala mayani ka umbongele wonturi ni mutulo mutika ngani buka kwenda wele kuzala ma wonturi ni mutulo kama na bikwenda wuti kisimbi mono kibeni takisimba munitu bona lumukyan kakaya mwana wo a papa ka onzola imeja kaka chadi kimbakidi papa wizidi mama fukamane papa mfombaza fukamane kanita wena papa kulutu kula boma mono pengile fukama papa wizidi na woni mutale ngana kyangati nzeri wotu ya mono pelu eki kuma kadi mamfuka matwena papa wizidi simbiri mama peka semono kanima bien mwili ya mtoto moja mnenja mikiadi kiansaka tata mbasika kontela ngendo ngeye kuledi nenda konsimba kuna ntwala swaza betuku
mwana ntangu na papa kuna Lubumbashi ubie Elizabethville bosi kayo na muli yo vula mama nchaki mpakelo nsonga ngamono eske nge mama natu pa besimuni kimbangu kayani konguta yani le kotoka na sengi luko swazaba ketinga diamu denarana bona sabumina bonso buntele vumya ngange mpasi katsi kwa konso diamu intangwani musenzi wedu santu kwa mkaka kaka kumpesa yani vo Joseph ngiri le musimbe na ngasiria ku kadiri ya mudi mosika totela kedi ya mudina muna 1910 ya kale misamu muna misamu mine nakala tata yani we kalvila kana monosia wutuka dia kamuna 1918 dia kwa mpela ina tima upamu kini en papa ni fwe wena kuna Elizabethville koma dia mbona vile ndanga mana yani prisonnier ebu yarisa wutuka dia kamuna 1918 yani voswa zaba tabela bobu mpangu fwene mosaba fwe tata semoni kimbangu inani eske kuikila ni kuikila ngajo kabe kuikila ngajo dia mudina niede ndoto lang kaka din povela bingi Bravo to me, bravo bana. Ah oui, c'est vous qui faisiez du quartier moi là quand bravo. Oh, je la connais ici ça. Je la connais ici. C'est vous oui. Quand c'est un temps où vous avez vous monta oui. Est-ce que quand c'est mon équipe va banzaba. Teye wuni kiki kabanze bi otata simone kimba ko tinani. Joseph papa ya nuko mwani Simoni Kimbao donc on kombozo les anawo mwana nsamuki bakondongelanga go mwana muntu tangu mina fumugishika karanza ndo katuka bete musete nangawo mwana kanima lezedi damu na watu lezedi Yesu nani? Yesu nani? Mlituongeza hapa je mego ya mwana nzambi unakwenda kuna watu deyano kabazebi kwa Yesu mwana nzambi vinyi kwa vinyi na tofo yuna kiti est-ce que bene msebo ya Yesu mwana nzambi mlituongeza hapa katikolo kwa mfundi kwa banzeli kyayo ba mama kumbanza ngombe batata mundo kuna nkamba ya kutulo yana ya kutulo kamenanga titiko jamais to kala 22 mars 1918 à 6h du matin ya kutukila umagana kamena ya bitindi dyako lisongo levo katuleni vutuka kunima kwa kuntwala katukwela Kasiluru Unuzi Utukiri Bakiasona
twende na kubetele bamama batata mukolo moye muzali mukolo moyelaka mpona nini mwana abutami kasi babengi banani bakia solwa baponami mukolo mwango pamba te muzali mukolo moyelaka bele baponami baoyo nde babengami batata bamama ya solo izali nzembo ndenge banzembo na biso ekulungwaka na likolo soki oza na sentiment nde ozali komona ete solo likambo yango esalami na butu nakokaki ekoya te me esika na ngai nayibaki likambo nini naluba na tata mokolo mango pamba te mozali mokolo mayelaka e bato nyonso babengami te kasi bakia solo Kimbangis moye. Protocol oye. Iseteki oye. Transport oye. SPC oye. Lycée Papa Dangenda oye. Ils sont na date le 22 mars. Bakia solo. Aponami. Yemu watu nisitu sala mkolongo. Puis se poser question. Je retourne. Fona nini ye papa Simukimba Mkiangani. Na milulu ya le 22 mars apona kikaka groupe nyonso yo. Ubengi mbakia solo. Na biso nisi bakimbangisi ubengi mbakia solo. Tout d'abord bakimbangisi. Bongo to continue na ba mouvement. Eza boete. Ngo biso pe toza ko profiter ete lelo yo na biso bakia solo. Toza komona SPC azaka kayemo. Sur le tali protocole tozali na hôtellerie. Eza boye. Na bana na biso ya lycée Papa Dangenda change mesalité. Ce qui totali kuna iseteki na transport. Eza ba association mibale. Ce totali malamu ozaka na département moko. Département moko nini wana? Transport. Na esika wana bobongisa. Tokani senga pena zona kati ya musala wana na transport. Pambate pendant 1981 après inauguration à Temple papa ne bapesa kinga mukumba wana kotala makambo ya transport to bandelaka nanu na ba assurance pe mutuka nyonso ya sika soki mutuka sika bimi batindi ngai la contribution potene no bongsa makambo wana na nzela nini pona nini tata moko ya nseka tata Ndofonso mtazalaka na contribution taipsaka nga likambo wana ke ngai andimi na ngai ete nabongisaka mikanda oya mituka nyonso ya Lingomba ala papa tawana ebisi papa yumdo yebani na mutu wana ali banda lelo salaka musala wana yango nakotaki na musala wana ya transport soki mituka nyonso ya Lingomba baba kotinda na contribution pa ya tata Ndofonso na village nseka na contribution na Matadi tata moko bisaka kuna pe ya sona bosani te entre nseka bien nzundu
je kunanda bapapa banda kotindanga na ndenge wana bapapa bakotsakanga na transport. Et 1985 tango papa Mfuma Mbanza akaya connaître accident nde lokola na transport singana landela makambo wana po véhicule ezaki déjà assuré na landela makambo wana. Donc papa bando kotinda biso kofuta assurance ya mutuka ya banzoto batu pe ya marchandise bino bato ya transport oyebi méthode wana. Donc papa bando kotinda nga donc banda tango wana donc nakotaki déjà na transport donc naza na kati ya transport na ba mécanicien nga na banda ko gérer bango papa ndebo toza ko travailler na papa Jean Sala na yimo ko pe papa za wana na kati ya transport. Papa ye mutu ya Yambo afongolaka école de chauffeur na école technique awa na Nkamba na tango wana bandako mabele kuna na Kavu. Papa ye moko tafongolaka école wana don na kati ya transport eza boyete. Papa za musika mécanisation agricole ba tracteur ba nini ayebi makambo nyonso wana. Donc na ICT ki na transport bozaka ka eloko moko parce que chauffeur tango azokumba mutuka moindre panne yo chauffeur kosimba te peut-être moi dépannage pour comme na garage mais technologie eza ko évoluer o ba mituka o ezali électronique nyonso wana tozali na kati ya lingomba totalité. Donc faut travailler ensemble. Yango siko toko koma na mama na likambo ndenge na lubaki na message papa Mfuma Mbanza tenge mona na kiete papa Mfuma Mbanza tata Simon Kimbangu akozonga na mbala misato akoya na moto me ye mutabimisaki yango yoko ayebaki ete tata Simon Kimbangu akobimaka epai na so tokolanda sikoyo esika wana nyonso wana tolandi na message po eza mwa milai na mbotama ya papa Diangenda na le 22 mars ye moko alobelaki yango ndenge wana siko tokoyoka extrait wana ya papa Mfuma Mbanza tofongola matoi. Papa Mfuma Mbanza bon bazali kusakana na mtu moko wala mfumo na hizo bazali kusakana na mtu mbali. Alors, ça, on va quand même ici, ça va, on se fait là. On va dans l'idée, nous collocons au Dula, à Kuyama, Mula, Moko, Yamoto. Donc, on dit que ça va. Moi, non, on a dit que on est ça fait une fois par système. Ça, non, non, c'est moi qui m'a mkolitata leo akuya na mbora moko ya moto kujikwa sasa wale bape wa kitu kabata tena wamote ayaya akamba timba wale atena pale mbele adikamuni nafanya kama mtino kibeza sasa watu wa mission le pardon amateur faut que on a quatre mandats ça faut nous donner comme beaucoup il y a pour ça qu'on fait allez ndio la fortune ndio kwa kalenda uone mimi ndio ndio kusema mama na simu tundango jambo la chama salamu kama ndio kwa sababu kama mimi ndio ndio wana bibi kama mtakuwa na yeye akuja na mbula ya moto kitu pakapo. Ale wasalimu kwa commentaire na yeye oyo mimi ndio ndio kwa moto. Tokati asali kwa commentaire mpamba teba ni majibu siko. Bwana ni ndio kwa kukumba tumoto bana. Aliye. Mwendela wote ndio ya leo. Donc kwa bwana soko dunia na mwana kwa yeye.
elinga kuna mama na hiyo bado bana mzee bado ndio kama kama ndio na ndio boko kwa mama na hiyo na mtuanga ni na mama hawa wale tutu sasa na bisho hayo ndio la family ndio la kukamata kwa soba motoba Masuka kwa mama to aku msema mama nusu wangu na katikati nusu wangu na adopenza na kama tangu kwa 10 mama kwa hiyo jamii yote kwa kwenda kufunda ale ndio tunatoka kwa ndio tangu hiyo la mama kwa donc tu vois que mambo yaje na baada na ngeke mwana na ngeke Mungu anachanga mfalme wa kutuba ndio sasa leo kujifunza na mvura bosi pia sio kwa sababu ya mambo na kwa sababu kufunda gari na kumara mama tuko dabor mokina hiyo aliyo kwa bure sasa mtu mmoja mjane mmoja kumara kwa sasa bwana nikikashinda mimi ya mimi nilai sasa bima kwa tu basta mama kwa chombo ni mmoja na bisho ngapo kwa sababu kwa leo na kama tuniko nombre de corona montagne tout ça ça va c'est que ça m'a dit tout ça on peut tout la maman Kibangezi moye tolani jo tolandite mbalamisa toko na nini pula ya moto panzembo na jeteki na dirigeant tubayemba kango bazali boyemba na rembo jeteki na dirigeant pasa nzembo na mvula moto na jeteki pasa nango
Message yango papa d'Angenda, Tolandite. Donc, Elaka, pendant 1921, mvula wana bimaki na monoko nani, namtalobaki makambo yango, namtapelisaki moto. Papa d'Angenda, lelo oyo o bazobomba mana sima porte, pona kofunda papa simo kimongi ngani, bazali to. Bango wana ndio mvula ya moto kukwenda bango. Tabu yango toza la tout droit.
Donc là soki koboma mana sima porte donc nyonso tozovuka mibeko eza ndengwana te edi yo papa mfuma mbanda bada lungana alobi ete vilwa onso no lisumu libunga nyonso ezali lisumu nasali mpe kaka boye moke mpe kaka nabeki ka boisvere ya alcool waya lisumu te wana bazobomamaka na nsima porte oyo message moko makasi tozwi lelo papa dengene mpasi ntango nazoyoka bapapa elebe ntango baye kobimisa bakombo na biso ngai ntango nakokisaki 30 ans le 22 août wana papa simoki mbaongiangane nakendeki kotala ye na Kinshasa atuni nga okomi na age ninga okomi na 30 ans esi obali nga nabali te esi boza na fiancé fiancé nano aza te mepe likanisi ezali atuni ngai azala afandaka wapi na mboka mwapi te aza awa na Kinshasa afandaka wapi ona njili fo tokende kotala ye biso ka mibale na voiture biso mibale ka na voiture musika ya njili mpe tozokokende sanke tolekaka na mokoto boye sa totala papa mpe aza na mbeto bo tokota tokoti komi na mokoto mama alobi papa aza na chambre azobima te mama akotisi biso ntango akotisi biso papa toye kotala kaka yo merci bino mpe boza malamu toza malamu merci bon papa toye kotala kaka yo tozongi na biso bala moko totelemi tobima na porte boye bamfuma longo atuninga mbenza tia quel âge elaki mokola poso na bosonaka te nga nalobi c'est aujourd'hui que je viens atteindre 30 ans tu as 30 ans aujourd'hui ça tombe un samedi qu'est-ce que tu as préconisé papa donc je n'ai pas organisé une fête là non à cet âge là tu devrais avoir une femme ça tombe un samedi c'est aujourd'hui que tu devrais te marier Nathalie, papa, si moi je retourne. Et tu as déjà une proposition, ma vie? Pas encore, mais papa, si moi qui m'a posé cette question maintenant, c'est là où nous devrons maintenant aller voir la fille en question. Maintenant, il faut tout faire. Il faut te marier avant 40 ans. Alors. Peut-être après 10 ans. Bon, merci papa. Papa, c'est moi poser la question. Et papa, il a posé la question. Voilà, tu n'es pas maman en tout, tu as tout na kingai. Ce que vous avez proposé, ce que vous avez fiancé, éviter. Na noté, mais na chaka liu sur esikamoko. Et en 1985, je relaxe bango maman Anto. Et en 1989, ça va papa fanda qui va poser la même question. Bientôt, tu auras 40 ans. Jusque-là, tu n'es pas encore marié. Bon. Na l'objet, papa ndenge na yipsaka 1985. Non. Faut la procédure nyonso ya lingomba ndengi ezalaka na mutu nyonso. Oye na photo, like si ce qui est vérité. Nakena papa mfuma mbanza lobi kende kozwa photo. Nakena papa nkuluntu kende kozwa photo.
eye albi mema po ya papa Mfuma Longa foto mosusu pe kaka ya mama Antoka. Donc likambo ezalaki ndenge wana ndenge papa elebe batu kolubango awa ete le 22 août mbota mwana ngai ezalaki ndenge wana ye moko pe papa Mfuma Longa papa Liengenda atali date wana bayeko proposer 1991 et que ngana yeko proposer le 3 août 1991 wana Mfuma Longa a dit non, ce n'est pas cette date. Voyez vers le 22. Vers le 22. Tali, le 22, et il est tombé jeudi. Donc, il faut aller samedi. Donc, c'est quand tu poni, il y a vers le 24 août. Il y a le 24 août. Ça tombe justement un samedi et le 24 août à 1956 na tango wana nde bakolo bazwaka décision ya kopesa indépendance na ba état nyonso noir ya Afrique. Ndenge wana apesilaka nga date wana nacheka commentaire na makambo ndenge papa elebe auti koloba na date ya le 22 août wana donc ngai kutute ndenge toyoki histoire njeta safu papa juste papa Simoki Mbango bana ukendela nani na tata Kimpunda. Tata Simoki Mbango azalaki kotambola kosala misala na papa Kimpunda. Beau-frère na ye. Beau-frère na ye papa. Ibunuli na bob. Beau-frère ezalaki tata Mbenza. André Mbenza obapesa kombo na ngai. Ingeta. Ti bakendaki kosala cercueil na Yanda kuna na Kimbonza. Donc tata André Mbenza de beau-frère na ye babandaki kosala musala wana ba cercueil na Mabaya. Mbenza Mabaya. André Mbenza. Yango pe bango balubaka papa baipsaka yango to pesaka yo kombo ya Mbenza, c'est notre oncle. Kimpunda azalaki mobali ya papa ya mama Bikuta. Ingeta papa. Oya boti batata base. Yende mutabetaka libanga na soda. Ingeta na le 6. Donc papa Kimbangu fa benga mama Bikuta tata mwasi. Donc beau-frère na ye wana Mbenza André. Oba pesanga kombo. Papa qui mama Bikuta na papa Simoki Mbangu, c'est vrai, c'est mec qui le sous. Pour maman Bikuta na papa Kimbangu, donc ma cousin. Ma cousin. Il est beau-frère. Moussa wanoko sala nde mabaya. Pour contraignant soyo soki mutakufi ala papa Simoki Mbangu. Okeno sala cercueil. Mabaya pe bango moko babandaki kosala sillage à main. Na tango wana bamoni njete bakati ba siye. Kimbangisme oye. Oye. Pepe na tango wana po yoka mutakufi rara. Rara. Yango ngana telemi na nga wana nazongisi nzele pa ya papa me likambo moko tango papa na yebisi ye likambo yango ndenge papa Mfuma Mbanza alobaka papa alobiki tango nga nabotami na bandi kokola papa Mfuma Mbanza aza kotuna ye papa charge oza nango na kombo oyo ozwi oyebi
papa ye moko ayebi ndenge nini bandaki korépondre kasi aye koyebisa nga likambo eke ntango wana papa abotami akoli akomi na age akota na classe baki kokotisi na classe na yanda donc soki bayoki kaka soki alobi kaka nga kombo nanga Simoki Mbangu maître akobeta ye bambata yebuna papa oyo sikoyo munene bazokanisa kaka yeke bambata donc mvula ya moto ngala telemi. Merci Papa Mbenza. Merci Maloba ya Papa. Tusi mbango makasi. Mutozaki ko déranger na yanda na classe. Dewar. Monsieur Dewar, belge. Alors, nyonso wana ntango na biso yango oyo likambo oyo totelema yango makasi tomoni misala tozosala bamouvement ezala jeteki ezala dirigeant ezala koriki sikoyo tokotala ya biso nyonso tozali awa force ezali bi ezali te force ezali parfois tokotala bafoto vis-à-vis tatu oyo topesi lelo te kolia kaka pa Thomson olobini protocole oye SPC oye Iseteki oye Hotellerie oye Papa ba photo komona yango te le 12 octobre date oyo pesi ndenge oyokeli biso lisusu mawa nyonso komona yango ekotelema awa na ba sachet nango 0 km bongo te papa akoseka to akoseka te papa akoseka to akoseka te papa akoseka to akoseka te yango wana papa koseka na nga lelo te nakobanda après sikoyo tomoni oyo esalami deja pioka yango wana misala eloko tozozela cité etelema ya batravailleur suite na pemba epai ya bandibo cité na emplacement mabende oyo banda kosalela donc toza na mosala mingi kolakisa ke oyo bapapa babandaki yango totia en pratique tokosala nde tokosala te makambo eza ebele tosisi kuna bisika ebele ezali tobana kosala basala makambo ebele tokosala ya makasi ameli nanu ti te Bangisme oye. En tout cas tolobi mingi moi pesa makasi akambo eza nango ebele des fois bapapa batikeli biso ya kotonga Yerusalemi yango bi yango te
nde yango ekobimisa makambo ebele tokosala biso moko bagene toyokani e tosilisi na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Kimbangismo ye eunwe toyokito toyokite tomonito tomonite papa okolimisa biso so osilisi me kuna na presse mpe ndenge baza koparticipe bazalaki na mwa kambo moke oyo bamonaki elekaki na likolo po ete bakoka koexplike ndenge makambo nyonso eleki awa na ntina na mbotama ya papa ya Diangenda. Yango tosonga presse boya noki boexplike likambo. Merci papa na kombo tata mwana pe tata molimo santu ya liboso esika tozalaki tangu opesi mutuna ya bakombo ya bapapa papa Kisolokele, papa Dialungana, papa Diangenda 10 lettres elakisi 30 ans oyo osalaki na prison kuna na Lubumbashi kasi yo moko pe obombaki secret moko kombo na yo moko soki tokomi yango awa Simon Kimbangu Kiangani eza na 21 lettres. Donc elakisi biso ke tata Simon Kimbangu oyo papa Dialungana lobelaki ke tango tata na biso akozonga akoya na mvula ya moto. Donc wana yo moko. Donc ndenge yo bombaki 30 ans na yo ya prison na bakombo ya bapapa lolenge moko pe obombi 20 donc ndenge tolobaka otiki liputa olati veste ezalaka azarte donc ozwi pe 1921 na yo obombi yango na kombo na yo ya Simon Kimbangu Kiangani oyo papa Dialungana tango ayebisi muninga na yo wana oyo papa Diangenda lobaki abombi kombo ke tango tata na biso akoya me mwana wana tango akepesa information na tata na ye alobi ke tata na biso mwana ya Simon Kimbangu Kiangani rek eza bakombo mibale 2 personnes mais siko ebimi na kombo ya muto moko donc papa Diangenda déjà ba reconnaîtaki ke tango tata na biso akoya kozonga na kombo ya Simon Kimbangu Kiangani akoyande na mvula ya moto papa 2026 toyebike na calendrier kimbangiste nanu tokomi na 2026 te parce que ti le 6 avril mais na calendrier o tosalelaka ya baromain tango tozokota na 2026 olobi 2026 eza année ya pratique papa objectif na yo mission na yo okoya na mvula ya moto tozotala mokili ndenge ningani toyebike totindi yo te kasi bana na yo bakimbangiste ndenge message ya papa Kisolokele ya le 15 juillet 1991 mutuna batuna ki biso bakimbangiste toko continuer komona souffrance oyo ti tango nini tango yo tata okoya na mvula na yo ya moto kuna koya kosilisela mvula na yo ya moto nde kimia ekokote pa na biso na 2017 na Kinshasa na mois de septembre soki tobosani te na voyage ya 51 jours kuna nde olobelaki ke kuna tozali kokende tokende kosimba esika basimbaka te ekoyinda papa nzoka yo mission na yo oyo tata Dialungana yebisi biso na lelo okoya na mvula ya moto donc moi précision wana kaka tolingaki toya kolobela ndenge obombaki 30 ans na yo ya prison na bakombo ya batata nzoka nde yo pe pona komelakisa ke yo nde Simon Kimbangu ya 21 obombi pe 21 na yo na kombo na yo Simon Kimbangu Kiangani tosilisi boye na kombo tata mwana pe tata molimo santu na tango ya Noe bole betaka
oyo bombaka bato ezalaki ya nini? Ya mai papa. Na mai? Ingeta papa. Ya moto te? Ya moto te. Po ya nini esalaki nini ya mai? Solo ndenge bibembe kufaki mingi solo emataki ti likolo. Oui. Sikoyo Nzambe alobi nini? Yo nde olobi ya turu oyo ekozala susu ya mbula ya pamba te me ya moto pour que solo ezala lisusu te. Donc okufi oziki mbala moko sans trace. Yo moto olobi yango. Esili d'abord. Tosilisi na biso papa. Merci kenda kovanda. Merci papa. yango kala yango kotia commentaire po baki kosenga nga soki nalekisaki bango te nde balinga koyoka motema pasi na sisi na ngapi. Kimbangisme oye. Ba français bayebisi biso. Il faut avoir des yeux fermés pour ne rien voir. Soki yo moni na yo bangote, eza erreur na yo moko. Sinon, bami lakisi, pe bami monisi. Papa atunaki, esika tata Simo Kimbangu bandaki kosalela, kompani mbila. Aye koyebisa biso ke, bango pe ba reconnaître que Simo Kimbangu asala kuna bakoya koluka biso pe kopesa epa na ye nani ye mutu asala kikuna papa Simo Kimbangu kiangani oye ye mutu asala kikuna bakoya nde epa na ye soki yo moni na yo papa Simo Kimbangu te matali yo oyo pe ayebisaki biso ke tata kozonga papa dalunga na kiangani azaka kawana soki yo moni na yo yote etali yo kuna na kati ya ndako Nzambe programme na biso ekozala boy tata Motei na banza ozolanda biso tango okotelema nzembo ya bato nyonso sima ya nzembo ya bato nyonso libondeli ya mama kokende mosika te sima ya libondeli ya mama première lecture biblique bakotangela biso mibeko ezala na Exode to na Deutéronome pe les 12 préceptes bakorali nyonso tokoyemba mbala moko apo tobondela libondeli ya tata na biso azali na likolo nzembo ya bato banso pe to continuer modérateur vi charge na mosala tozali nanu na yango bakomunike na biso nyonso oyo etali mboka tokobomba yango nanu kaka oyo etali fete yango nde ekotangama na banza biso nyonso tolandi. Sima ya libondeli ya papa toyebi bakotielaka biso basani po ete toluka déjeuner ya papa heureusement ke biso moko pe tosalaka yango tozali awa toyebi te soki toye na ba Nescafé toye na ba sandwich ekomonanela kaka awa bika tokubikeno moko twatonda lusia musu tutambudi kwa tata Nzambi mfumu Yisu ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela
Tata Nzambe nkolo Yesu Tata Molimo Santo. Bobatelaki biso na butu, bobatela pe biso mokolo lelo na mikolo eza koya liboso. Kolo ya fete, likolo ezalaka kofungwama. Boyambaka baraporo na biso, ndenge toyeboye, tozangi makambo te. Biso bato tozala ba problème. Salisa biso tobika. Longola ba malade na nzoto, tiakima na ba nzoto, mipepe ya mapeza koleka mingi. Bisika tozali kovanda, pasi na pasi. Kimi ezali te. Bakomeka papa, bakokoka te bakepa ya mama. Bakomeka mama, bakokoka te bakende pa ya bana. Tina bakoko. Yango tolobi salisa biso banso tozala malamu. Ndenge toyeboye, kino mokolo tokozonga, bozongi na biso pe ezala malamu. Banzela eza kobonga, kamunusu ezala malamu, mikakatano na pasi ezala te, mapamboli nde tokokende nango, na nkombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santo. Amen. Loué la grande beauté. Ma proto. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.